Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tokungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Ya solo lo sakomboka bino balandi wa biso banso na kati na TV Lolaka ya Nguluzi Kimbangu. Ya solo te bolimbisi na retard tozwi ya solo bo comprendre nango ke na tango boko mona peke qualité ya image ezali ndenge ya liboso te bolimbisi. Voilà te bisaka bino ke nous avons tout le temps de problèmes ba pareil ezali ko beba donc caméra wana ebebi yango tozwi to kimilo mbango na caméra oyo beaucoup na qualité eza na seme to accepter le plus important boyoka oyo nyonso toyeli bino mokolo na lelo po ete mayimaza koleka na kati na bele ekolo Congo esengeli na biso bakengeli tobetaka mbela nango po ete moko na biso azala na bobungi teke les dangers est là devant nous. Voilà bolimbisi na qualité mais toke le plus important que son est-ce que son eza malamu po ete vraiment makambo to eza na mwa mobulu moke na appareil oyo soki son eza malamu osinale biso ke son ezali malamu y a pas de problème to continuer. Voilà bandeko bana somi ekolo malamu tole ko continuer. Voilà bandeko toye po ete to mako bombana na kati na mabele ekolo Congo mais mako bombana na mabele ekolo Congo na kati ya présidence na kati ya présidence de la république eloko nini ezali kotambola te kuna nzoka te na kati ya président de la république ezala ba bureau parallèle na kande boyokaka ke gouvernement ezali mais bazali pe na gouvernement na bango parallèle oyo ya batuti oyo ezali géré par Denise Nyankero et lui-même Félix Antoine Tshilombo encore. Alors bureau wana ezali géré par les Tutsi. Alors baseke nini ebimi na kati na présidence otoyoto kundola bino lelo boyoka yango. Alors mes chers amis na kati na bureau wana ba dévoiler biso ba secret ke ya solo Félix oyo azali na voix ya ko na ba élection mais alobi tete ba élection wana ayebi ke sur cette voix azali grand perdant. Azali grand perdant ba étudiant alobi ke non Félix a réussir ba élection wana ye moko jamais na moment tozali. Alors ba proposer on bien écouter Félix ozali perdant. Ceux qui nous partons aux élections ozala perdant. Wana les occidentaux bazana kati et les Tutsi Rwandais bazana kati. Ba fongole les musalibi non keba na voie élection ozali perdant mais na suka boye na mikolo comme ya kotanga boye qu'est-ce que tu dois faire? Donc il faut annuler les élections. Annuler les élections, est-ce que les Congolais vont accepter que les élections soient annulées? Et comme Soussou, Kabaka a un problème. Donc, c'est pratiquement impossible d'annuler l'élection. Voilà, bandeko. Tous les occidentaux, maintenant, ils jouer na une pierre et deux coups. Alors, une pierre et deux coups, Banigini va jouer la carte que Bakenano Smibale. Bazako tester biso, ndengeni to agir par rapport à la situation. Alors, la meilleure des solutions pour Tshilombo pour s'échapper aux élections, alors Félix va proposer à créer un chaos. Chaos na kati mabele kolo Congo. Asala ndenge nyoso ke chaos moke kota et bongo a décrété l'état d'urgence. Ce qui a décrété l'état d'urgence peut permettre que abiloko tout e kokweya ba institution nyonso ako arrêter ngopo mboko ezana mobulu et bongo nasima avandi kaka ndenge wana stratégie wana euti na batuti po ete moninga na ye Kagame akendaki na ba jeu wana. Alors bafongoli le pe miso wana alors asala jeu wana. Alors c'est chaos généralisé oyo Félix alingi a organisé na nini osala nini ya ko créer des ordres oyo ba conflit bo bandi ko mona et bandi ko ningana muke wana. Et de l'autre côté, deuxième, pour les intérêts des Occidentaux, pour la bango que non, il est temps, nous sommes déjà au mois de novembre, bientôt c'est le mois de décembre, MONUSCO doit quitter. MONUSCO doit quitter le Congo. Alors,
et comme il bango sous problème. Alors, balingi va profiter na un coup à deux pieds, une pierre à deux coups, ba souhaiter nini, ba kene na kaka na système oyo ya ko tia désordre, ba tia désordre généralisé partout, Kao et Kota et bongo, Monisco ko profiter nango, Félix peut à ko profiter nango. Je pense que vous avez bien compris. Donc, ça veut dire que pour justifier la présence de la MONUSCO qui doit rester au Congo, il faut un chaos pour dire qu'écoutez, non, on avait envie de partir, mais voilà, le chaos est là. Le chaos est là, chaos est moïsali, moïto que les athées, togo tika kongote, na mobulu oyo bazanango. Donc, MONUSCO aussi est très d'accord de regarder cette situation oyo, et bazo créer na kati na mabele Congo. Alors, cette situation est un grand complot. Le mot d'ordre est donné à partir de la présidence. La présidence a engagé. Félix Tshilombo a engagé des gens, des Congolais, des Tutsis. Oyo bazali chargé ya créer foyer attention. Na ba kwenyo so ya Congo. Ils sont déjà installés. Ba pesi bango ba mbongo bazana ba réseaux sociaux. Oyo bazali ko sala ce boulot là. Bolanda na bokebi nyonso. Là où to sabino onu sali koya. Alors ba ndenge ba composer le Congo ba lobi non, il faut to créer chaos na kati na Congo. Alors to créer to kota bango na kati na mobulu. Alors Félix est engagé bande konaye ba Taliban. Oya luba babanisiko ko tiaka moto lokola makambo ko lekawana. Donc l'histoire oboyokaki na kati na mboka malemba nkulu nzokate ezali scénario moko ba utiliser boko mona vidéo wana toko so soki boko mona ngo très bien tozongela awa toko laksa bino vidéo wana oyo ba cheke de bandades za na kati ya rivière bato baza ko kima nzokate ezali fake news. Nani a créé yango ba Taliban bato ba créé yango pour te ba limer fait na kati na mabele yekolo Congo. Donc vidéo na bozo komona ozo circuler ezali eloko mo eleka na Nigeria. Eleka na Nigeria kala. Et alors ba fi image wana fi wana za ko loba na vidéo wana pour être problème bino yo kama loba te. Mais to landela ngo de près yoko yoka na kati ke bazo loba na langue na bango ya ba Nigérien. Oyo ezalo na ki anglais moko boya nini boyoka ngo bien bande ko onyoso azana vidéo wana boyoka vidéo wana bien boyoka na kati wana ke bazolo ba chiluba te bazolo ba swahili te mais bazolo ba langue oyo ya Nigeria. Voilà na kanisi bo comprendre ngo très bien. Alors cette histoire oyo bo komona ezali koya oyo ba Taliban ba kasayen oyo bazali bazo ko manipuler makambo ke po ebeba na kati na Congo moto epela. Et alors lelo to yoka ke oui Félix Antoine Tshilombo a décidé que ba arrêter déjà ba oyo ba salaki ba crime wana na kati na mboka Kalemba Nkulu ba o ba salaki ba crime wana ba arrêter bango ba ko juger bango na place publique. On se pose des questions. Deux poids, deux mesures. Tshilombo, où allons-nous? Tshilombo, nous, on croyait qu'il allait déjà commencer à faire cette histoire-là en jugeant, bon, il ne soit mené qui va crime na kati na Yumbi. Na Yumbi, va crime seulement, va koufa des centaines de millions de personnes. On va koufa na Yumbi. Va diriger Yumbi, bango wan bazo pouvoir, na kati na Kinshasa. Bato wana, on va salva criminel ya Yumbi, baza le hôtel de ville. Totiki. Tokeye, to mona esinga balandela ba criminel ya Yumbite. Alors, toki ba crime eleki na kwa muntu ba criminel. Salama menkao ba crime. Salama na ba kwe ebele na kati na Masisi à gauche à droite ba crime ezo continuer ko sa na Goma oyema ke sa la crime. To monite esika nini ba kangi ba tona ba juger bango na espace public. Alors, to lobini ezali machamumenu ezali. On se pose des questions, c'est à vous, les talibans, de nous expliquer un peu. Machamumenu, ou, binomo ozo tchaf, moto, et boyemba la moko na justice na bino, et de l'autre côté, tout le monde a justice à monter. Alors, mes chers amis, boyokanga très bien. Autant que nous va poser chacun de vous à retenir. Qu'est-ce qui va se passer dans le jour à venir? Bah, qu'on lâche présider. Comme ils ont commencé, ils ont continué pour l'intérêt de Félix Antoine Tshilombo et sa bande là de Tutsis et les Occidentaux,
Pour na bango, il faut continuer à chemin wana. Alors, pour continuer à chemin wana, alors bako sala nini? Lelo ndenge bandaki wana na kati na mboka otoko benga na malema nkulu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bako continuer nango na ba stratégie wana. Donc c'est-à-dire que 2 ou 3 talibans ba sali ka moi incendie ba créer mais na butu batu bako yako achever batu ekosala batuti bako continuer kosala musala wana bake na village mususu bomi bomoni kaka batu bakufi o banani babomi o baluba batu babomaki banani babomi o bakatange batu babomaki ou d'autres provinces aussi. Donc bana besoin de créer ba conflit wana ethnique na ba province nyonso pour être kawe comme généraliser et bongo bango bazwa voix ya kima na kati na élection na ya ko prolonger mandat ya MONUSCO. Voilà la situation oyo ezali koleka na mabele ko Congo. La situation est très grave, très critique. Oyo nzokate dans tout ça, n'est toujours le bino, c'est vrai, le complot est déjà parti, mais nous allons attirer l'attention de plusieurs parmi nous qui ne comprennent pas. Cette histoire-là, les gens qui sont manipulés à gauche, à droite, seront aussi des grands perdants parce que ils comprennent qu'est-ce qui se cache là-dedans. Ils leur demandent de commenter, de créer des vidéos, de créer, de chercher des images, où il va créer un silence à gauche, à droite. Et dans l'autre côté, nous avons Félix Azako profité dans le oui, pour être deux ethnies, Babunda, pour être Balaksa, Oyabangaza Machamoumenu. Et les autres n'ont pas de gens qui vont leur protéger. Et bah, masse tellement pour la kotombokela, banani, ba luba, nos frères Kassaye. Voilà les dangers oyo ezo le kawana. Mais à la fin des comptes, Bolanda s'il vous plaît. À la fin des comptes, les grands perdants, ezali biso ba population, biso ba luba, biso ba ngala, biso ba swahili. Congo, grand perdant dans cette histoire. Félix Tshilombo a gagné par Nayeke, banile l'élection et les Occidentaux, baniba gagné par Nabango, que la MONUSCO a qualité à Tikala, Namabele, Yekoro Congo, Nakati na Nord Kivu, Nakati na Sud Kivu. Voilà la stratégie. Oyo, Bango Bazako Sala. Alors, très chers compatriotes, attention, attention, ne tombez pas au piège. Ne tombez pas au piège de Tutsi et les Occidentaux. Ces pièges-là, Félix Yemoro a quoi il a quatre la piège. Quand on lui demande, fais ça, à Sali. Ça qu'on ça banalise. On se pose des questions si vraiment Félix a des conseillers. On va conseiller que situation qu'on créer, avec la politique, pouvoir et les caca. Attends au seul magie. Même après 30 ans, 40 ans, pouvoir au kotika yango. Qui tu wana au kotika yango. Mais, badega ozo ko sala okwa ko samba na ngoto to pe bana na yo baka ko samba na badega ozo sala te lobby je t'assure mets ça la tête que bana na yo bako samba ba crime oyo zo ko sala yo Félix crime ozo ko sala yo na ko pusaka ba congolais ba créer ba désordre tango Mobutu to mona ki voté Mobutu azaki panafricaniste abane ko protéger ba congolais mais yo au préféré au côté nager avec des Tutsi rwandais mais leurs gens ba Congolais zo kosa bango bana on sait nous bana betu nzokate ozoko teka bango na kati na monoko ya nguma et alors voilà bandeko bana someko le Congo ezala mungala ezala muluba ezala muswahili ezala mukongo tous soudanais tous à la bisonos tout ensemble tout boya kokota na piège ya Tshilombo et ses amis batwana et Tshilombo oblique ba comme na suka. Les Occidentaux, parce que la fin de leur hégémonie est kokaki, makamuna bango, nyonso eza par terre. Tout ce que bako sana mokili est ko simbal soute parce que dans la fin hégémonie. Mais malheureusement, Félix Tshilombo ne comprend rien. Comme Félix Tshilombo ne comprend rien, il est toujours avec eux. Donc, plan de soiseau tinda pour nuire Congo, il est prêt à accepter pour nuire ma belle Congo. Et voilà. Ce qui va se passer dans le cadre de Congo, il y a un temps à alerter Bino Yango que chacun de nous a se mettre debout, à yébake, et ali plan au besoin koyo kawana, et ali bandeli, et soukate, ça va continuer comme ça, à gauche, à droite. Ndenge tolobi bona kansi, ba comme na qu'est-ce que c'est comment secret oyo ebimi na miso na biso nyonso. Voilà bandeko bana some Congo. Allô?
Allô, Maman Losako? Oui, papa. Oui, Losako, papa. Nalingaki na yobisa yo que nous sommes en direct, hein, maman. Tous en direct. Tous en direct. Si. Donc, on sommes là-bas, Congolais. Oui, okay. Oui. Allez-y. Oui. Si. Toujours Kayo. Atini bato na 4 coins ya Congo. Atini bato na 4 coins ya Congo. Po bakende kopesa bana nyonso vitamine A. Voilà. Merci, maman. Ok. Voilà. Ça va, merci. Voilà l'information donnée. Voilà. Toujours avec la complicité des Occidentaux. Donc, vitamine A et botamika rapona Congo. Oyo, OMS a organisé que bakeno pesa kaka bana ya Congo. Po ete baningi bana Congo mingi. Baningi bana ya Palestine te. Baningi bana ya Israël te. Baningi bana ya oyo bakobenga na kati ya Ukraine te. Baningi kaka bana ya Congo. Boza komona. Bandeko bana somme Congo bino bokanisa ke biso tolobaka non parce que tozali na rancune na Félix Tshilombo Melegam na monde entier bato tu batimbeli organisation mondiale ya santé bato tu batimbeli po eza na maboko ya Bill Gates aza koboma mokili alingi ko exterminer ba population pona bango il faut exterminer surtout peuple congolais. Congo ezo toujours mériter à voter ba récupérer Congo omoni. Mais c'est l'avenir de demain. Si on va exterminer les gens, on va stériliser bango, ça et permettre c'est dans les jours à venir, à long terme, n'est pas prévoir que oui, à long terme, mais quand on se va la sauter, bon, on va perdre, et bango, bon, on va remplacer. Donc, les Occidentaux pensent à leurs enfants, à la vie de leurs enfants, pour être mal sur la bango, ma belle, on va bien na Congo à Congo, mais biso, on pense à l'argent, ni la nation, pour être tout peu ça ma belle, la biso, et pas à Occidentaux. C'est grave. Et ça sonne, il n'a pas si n'a pas bandeko. Regarde des projets pareils. Projet, on a, surtout l'année, on a Kati Ezali, parce que Bill Gates a donné l'argent à Tshilombo d'accepter ça et de donner ça à Congo Mobimba. Et lui, aimant l'argent, accepter. Allez, pourquoi on peut ça bango? Ngana jus jambon nanga. Allez, bon peut ça bango. Vitamine A. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Bah maman, bah tata, s'il vous plaît, partout où vous êtes, il est temps, chacun de vous a passé un message. N'a pas de connaissance pour de connaissance pas yo karaté. Bah on se voit que le précipitamment bah nous pas ça nini ce qui vitamine A te ya ofelete yango wana tonga oyo ya mangwele o balinga oyo esalamaki mais ba modifier yango et comme encore plus efficace pour être pas exterminer biso. Alors s'il vous plaît, passez le message à tous nos frères et sœurs que les dangers là. Donc Tshilombo égale danger. Tshilombo égale insécurité. Tshilombo oyo toko kanisa ke batebele bazo yebate mais bande ko na biso ya Kasai mais bande ko nyonso bozo ko mona ye mutu mais aza mutu te ndenge na biso bino aza sardine nzoto eza na Congo mais mutu eza na Rwanda na kati ya États-Unis na France. Donc bango bazo raisonner bazo raisonner mutu wana ba yina ngo batie alobe ba récupérer mutu ba faire raisonner ba tikiye na mutu mususu ya justice. Mutu a justice na baniko bine baniko sepela nango alors ba lobi ke likambo eza pour intérêt na bango ba tche na mutu ba ye ko remettre mutu wana asali me bandeko o toza koloba eza pour intérêt na ngamo côté ezali pour na intérêt ya nation mobimba. Alors c'est à nous de ba ko partager ngo poete bandeko nyonso bayoka. Bon to suki wana to ko mega susu ko bundana pareil na biso surtout ko réussir nango te to zongela kaka awa. Allez, à tout de suite. Merci.